Mongo Balobaraboui. Ngai na rotira lisese na ba Mongo te. Je rassure à tout le monde. Parce que à Mongo nazo sepela na ngai nazali défenseur na bango, nazo valoriser culture ya ba Mongo. Ba c'est na yo bima mingi na le contexte. Ba oya ke moral. Nani abimisi? Parce que ngana lobi lisese na pesi contexte nango, na pesi explication na yango. Je suis responsable de la compréhension de la bateau. Oui, Oyoki elengi ya Congo. Tapelema. Bien, na biso ba Mongo Balobaraboui. Ngai na rotira lisese na ba Mongo te. Je rassure à tout le monde. Parce que à Mongo nazo sepela na ngai nazali défenseur na bango, nazo valoriser culture ya ba Mongo. Ba c'est na yo bima mingi na le contexte. Ba oya ke moral. Nani abimisi? Parce que ngana lobi lisese na pesi contexte nango, na pesi explication na yango. Je suis responsable de la compréhension de la bateau. Oui, moi je donne na pesi explication. Yo soko lingo le balisese landa na onga na lobi. Alors que ngeli na biso ba Mongo Balobaraboui. Balobi mosombe sombaki na loboko moko. Na koti atie loboko moko. Boni yo mokiti soba kitsa maboko mibale. Donc wana biso ko sala sanitaire bozo ba wana zela. Zela ndeko. Okole kela na maele te. Je dois pouvoir na lobi muya. Andela na mosombe somi na loboko. Il est pas ça régime. Mali ba sa biso ba Mongo Balobi boni mosombi. Asomba na loboko moko. Na kotia ngo atie na loboko moko. Kaka yo mokitisi. Ok, nokitisa loboko mibale. Ok. Wale ali bujoba hivi sema te. Ok. Ah, na comprendre. Eli wala kisa. Na elengo. Ndio ko prendre ma bête. Non. Eli wala comprendre ma bête. Ego comprendre. Na diga ok, trop. Donc c'est-à-dire quoi? Boni batoy. Basala ki constitution. Basali yango na motema moko. Bazumi bapesi biso na motema moko. Boni bino batu bozu pouvoir lelo. Bozo kamba lelo. Pour mosala la constitution baninga bapesa bino na motema moko. Pe na liloba moko bokomi ko bimisa mitema mibale. Tantôt tout changer, tantôt tout réviser, tantôt tout simba. Nous ko sala malamu te. Boto salikanisi ya Mosombi. Mosombi asombaki na loboko moko, atiaki na loboko moko. Yo mokitisi ko kende ko kitisa na maboko mibale te. Merci. Ko mi pesa pasi. Merci maître. Kanda ya motute to bolaka liboka te. Bokanisa te kanda bozana yango intimidation na bino e ko bangisa biso opposition. Non, Motute, le président Motute nani libo. Kanda ya motute biso kana na bango te. Biso tozali peuple toali motute. Biso tozali peuple tozali liboka. Merci. Nde biso tosimbi bokonzi tosimbi kita na ekolo. Bango bazali motute ezo kamba. Alors motute kanda na yango tobolaka jamais et panzaka jamais liboka. Elingi kolakisa ete ata bozu bakanda ata bo intimider biso boye bake kanda na bino kozongisa biso simate. Merci beaucoup. Oui, et le mot président Eli Martin Fayulu Madibi changement ya constitution ezalité. Soki ba mobuti se bazwaka chance ya kokima na bilamba na nzoto. Maître Winer okokima bobumbu. Non. Nazolo ba yo okozanga nzela. Félix asilisi de mandat na ye botika ya comme sénateur à vie en vertu article 104 de la constitution na biso avant da comme sénateur à vie comme encyclopédie mabeto malamu pour remplacer ya kobongisa république évoluer alternance au sommet de l'état évoluer tolérance ezala démocratie na valeur républicaine ezala. Merci beaucoup Yamboyo. Ce que bato ba comprendre kolongola maboko mbayeza et continue à bokengeli na bokono to non, maintenant je dois vous protéger maintenant. Oui, parce que s'il vous plaît, c'est ici que Masese Banda. Et là, on va Masese Rosala. Oui. Natina na yango na lobi boy. Dans les partis, dans le compréhension de conciliabilité de groupes de gens, ceux qui boyebi tenir ya Masese bokotate. Substance ya l'ICC ezali na explication na yango na suka. Aujourd'hui on a libandélité, même Aristote a lobby
les bien n'est bien qu'à la fin. Boke ndakana suka na yango na explication na contextualisation ya l'ICC ne ce que sengeli bo saisir profondeur ya yamboyo. Bongo bo magénie ka bo na pété. Et puis par moi utilisant ouais. Ndeko s'il vous plaît. Bazo boya yo na moye na butu bazo ça là. Vous êtes un patrimoine. Oui. Kondima ba wite nga mutu nazoloba yo tikala bongo yo ka woto solo. Papa mobateli. Obatelami. Oui, de quoi je parle. Donc, Kobanga Railo, Tembongete, Mopepete, tant que tu as la bombe. C'est Banda Awa. Et Kobatte dans ma paix. Awa. Toyokani. Olingo utiliser fouta droit d'auteur. Mais étudiant Basenga qui j'ai autorisé. Et non autorisé. Et je salue le président des étudiants, le parlement des étudiants. Je vous salue mon ami. Bonjour, c'est mon sous Bosengi. Maître Winer on a noté belé. Vous êtes des têtus, vous, à l'idée. C'est là. Et dans ma vie, vous avez un habitum bata. Winer a la conflit. Non, mais vous êtes pour le bazar conflicté. Ici, c'est la règle, tout à Wumbanga. Maître Winer, si là, on a prof Bahati. Après, au lobby nabiso clairement, de manière express, parce que maman dans la partie que bango balingaki bango ba réviser, bino IDPS. Vous avez un péfonios, vous avez le prérogative, il y a chef de l'État. Vous avez le prérogative, il y a primature. Oh, l'État paye à bino kara IDPS. Ministère intérieur, banda vous bandi pouvoir na bino. Et c'est que vous sécuriser son intégrité à territoire, na défense, dis-moi David Akabongo, IDPS, Chabani, IDPS. Nous n'avons gêné bino maître Winer. Ce qui n'a beaucoup de bon cas de lobby toujours kabola nan si ma torosa de torotara intérêt à peuple sima. On a constitution azate. Bozu botoki si ma boye constitution na bo mona ebolole na bino boko traiter chiffon. Biso toza ba be oh tu es allé. Vous expliquer biso nan qui en kena bino bimé na niveau ni. Quels sont ces articles qui vous gênent? Expliquez biso yango comme ça to sou qui sana mamadel. Merci beaucoup de Kononon Kourou. Parce que vous avez vraiment d'office écarté dans ma camboyo. Vous avez vraiment écarté dans ma camboyo. C'est quand même tout si mal à nous autres. Non, t'es. Tout si mal à nous autres. Jean-Pierre Ngaloula pour nous informer que Jean-Pierre a qualifié Bissoba mon boutiste. Il est là, passé. Peu coucou. Pour babomba mingi c'est à moi chaud na botité pour essayer boti moi na bimi na maternité ibele na ibimaka partout pe moto no somo na yango awa babomba bi makambo avant baboli bazaka na ba vierge bazaka na opposition to pesa na bango confiance awa aussi ba gérer bazaka ko ba bimi na maternité libéré de ma partout. C'est-à-dire ma mère a envoyé au Monani. Bahati ne peut pas. Parce que Bahati, écoutez, il y a deux personnes dans la politique à Congo faut bamba bango Bahati na kamé. Malgré ma nyagotia bango on confirme il faut bamba bango. Bahati a tika Kabila en plein pouvoir. Il a abandonné le fauteuil. Il est rentré pour se battre pour le peuple parce qu'à mon avis, ma belle, j'ai toujours tenu dans ma belle. Ta mère est maintenant. Bamiyi vous allez bango manning Europe ba voleur manning Europe nous sommes ba camarades de l'État ba famille ba qui aujourd'hui peut accepter le même de déposer pour le besoin la na kimia na mai na ye biso tomone yango ezali kamwa distraction moko ya koya ko distraire nango peuple parce que ndeko Chilombo tanga moni biso to symboli likambo etali dialogue ndeko Chilombo na ndenge na ye na ndenge ya motema mabe na ye ndeko Chilombo lokola balingi susu mboka penza te bakomi lokola ba mamo balobaka na libalo na vandelika abana kende kashi na vandelika abana bona chambre kenda olali la peka abana donc ozomona mama ngo vandela abana mais muke pa ko mo boka so muke ake bota lisusu mais vandela abana ke bota susu ndenge ni bato tozara bango bakomi na mbongo ndie to vandela ba poste bavandelika poste bavandelika fonction o etali gestion mboka ezali malamu
biso eside la muka tomona ki débat changement de constitution ezali débat bête ezali débat inutile yango na bisaka ndeko na ngai Kasongo na lobi na ye kasonga tika makambo zo sala parce que au quoi comme bimisana miso batu un imbécile constitutionnel inutilement un idiot constitutionnel inutilement un schizophrène ou sinon un panoréaque constitutionnel inutilement bref na lingala zoba constitutionnel inutilement ou il est très constitutionnel inutilement pourquoi parce que article 219 la constitution bien que l'article 218 est pessimiste d'Ingisa ya solo mais la situation actuelle qui collabore avec les prescrits de l'article 219, il n'y a pas moyen de l'article changer ou comme de la souveraineté, monsieur. Oui, salami wana. Il ne faut pas jouer. Ah, on peine à quand Kokolo déjà acte wana et salama. Attends Kokolo. Merci beaucoup, merci à Jean-Pierre Ngaloula, merci à Moïse Olamba, merci à Delphin Kasongo. Maman Madame Makambo Salami na Nino na Kokolo pese salama. Maman Mado kusu mutalo biango mama do éviter kuna za basoda oko tabé pardon na linga bakaka kolote bonjour trésor il faut à la radier comme médecin jamais au monde tout le monde ça c'est aussi ça réseaux sociaux comme une vitesse à mabé merci na tata mokonzi ya kolo nenga s'impliquer personnellement pour les cambo ya musicien na biso congolais mais bozo minimiser ko buka ndako ya motoloko la militaire mais Charles oyo na betelo lisolo. Oh. Charles pantalon na yasomaki avec ses lobingane plataire. Oh. Awa nini na so sawa amemi la vie privée. Na bano na la tel so degré. Amemi yango tailleur a diminuer le colombo moke, le colombo monnaie. Charles a sali problème pour la pantalon. Maintenant vous mais souvent là. Tailleur a souvent battu. Tailleur bakami tailleur. Asali violation à tailleur. Asali violation à tailleur. Yo bébé c'est pas tellement matériel. Tailleur makof. Bakole de la TV tika makamosho ni papa. Ngana kalme alingité. Donc solution dans la police soldat la bien route. 10 famille wana ekoya et tous les pantalons c'est combien $20 bazon c'est les $20. Ah, pantalon $20. Pantalon $20 anga bombela nango tailleur. Mais sokinda. Mais là où il y a pas de non yondi mana to ganeta pour la pantalon ngo mataye amita la place à soda merci beaucoup ya ndeko na ngai boboye ba quand même pour mesurer souffrance ya baninga botika makambo bolo malamu Maître Jean-Pierre, merci Ndeko s'il vous plaît. Tous on appelle ya bandeko ba Congo man. Nalinga na moto na moto soki na respecter batana bino. S'il vous plaît. Ndeko s'il vous plaît. Na yo na tailleur. Ndeko asenga rabite carton te. Na yo na ye na tailleur na bino na panzi na e. Mokuta. Comment na vieux taille Jean. Chapi. Taille Jean na sosa. Côté ba solo la. Non, ba Jean taille. Non, on se retrouve. S'il vous plaît. Ba mu mesure na ngambo mu bati ko kota Kongo na bino. Ba mu mesure. La ça yo, azana point wana atona sanze. S'il vous plaît Ndeko Jean-Pierre, tolérance. Non, on m'appelle. Ndeko, et comme comédie toni non. Bino on a bino pantalon à $20, ozo ya ngoti na télé. Nalandi chef de l'état lobi alobaki soki kaka bo gagner na kosalela bino nyonso boko senga ngai. Oh, mes chefs de l'état. Ololo bake soki bo gagner république kozala reconnaissante pas inabino mboke kozala reconnaissant pas nabino ngai nde na kozala reconnaissant. Aujourd'hui la république se confond en Félix Tshisekedi. Se confond en Félix Tshisekedi. D'où Félix Tshisekedi ba projet non sur la kaki biso ekeni
Pour le moment, l'unique projet à faire, c'est de satisfaire alors l'équipe nationale. Et il dit, Awa Mouya, Mouya Zolo Banaya Lobi, on note, coupe ou on a même Torozoya, coupe du monde, Toroben Ango, coupe Tisekedi. Si tu rêves, Ngaï Mokoloana, je risque que ça va continuer dans Malobo, qu'on soutenir Portugal pour la match. Parce que c'est anormal. Et bon, il a final un match à Liboso et à Polo. Yamana Zolo Banaya, est-ce que Bayebi combien Torozo à 0? Baba tient mon amontou et biso fait nato que la coupe du monde. Na coupe du monde, il m'a dit. La coupe du monde, quand tu vas bomber à Tali RDC, à Tali Penza, à Tali Bia, Bavatiri. Bato Tobetina Bango, c'est la République mondiale, il y a Bangi. Baba Meli Bangi. Na niveau. Botebi na retard, Baba Meli Bangi. Mexique, wana, Babibisa champion du monde à Bangi. Mexique, c'est Jamaïque. Jamaïque. C'est champion du monde à Bang, Bob Marley, il n'a bien monté. Est-ce que talent sur le terrain, puisque vous avez une balle dans le terrain, quand vous regardez sur le terrain, vous avez vu G sur le terrain coordonné à Malonga. Nous avons utilisé du fétichisme, mais moi, je suis nangote, kaka nga buka nanda kuna ngai nanda, match zobete makuna, kaka wana kisasa likamboni. Tout ça, te soutenir quand même. Mais vous avez la reconnaissance de Konanga Mouya. Arrêtez de politiser les choses. Namoni Kofi tala pantalon munene sindi le cœur tala la bisoka et l'atelier kulutu Antoine bakombo ya ba Antoine na mboko e créaka ba problème n'habite pourquoi bakombo no so ba Antoine zabo pantalon wana Kofi en tout cas on soutenir le par na pantalon bongo pantalon ndengo wana te on dirait drame milinga mitie sublo on a Mobutu gati Tshisekedi non Mobutu c'est un anti-valeur en matière de gestion. Félix Tshisekedi il faut comparer Kolobake Aouti n'école ya égala Etienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi Aouti n'école ya Mobutu te parce que Mobutu c'est l'antivaleur. Donc toujours aux hommes qui ont sentiment exagéré et qui comme ma république tina ba niveau moko trop bas. Oyoki elengi ya Congo.